Okoko tabe na kata mai wana okutani na mystique mona mai. Au moni monde art est un monde en fait. C'est un monde moko boto benga ngutu monde à part. Il y a na réalité na ngomoko boye. Ko fanda tane tu moko solo bakete muta comme liboma jusque là boye bateza solo to lokuta. Baise c'est bien bon, mais faut ta la baise ni okoko sala. C'est ça. Et ça na mutu mususu a sepela kanayo amoni yo na eta moko boye surtout ba rolo ya sala rapé na kata maya kalamu parce que maya kalamu wana ba microbe boni eza na kati ya mai wana et moi state moi Europe moi partout dans le monde opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration de murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ikekaka, papa, maman, jeune, elingue, c'est pela. Kebananda kuna eu ya États-Unis, ya Europe, et comme à lokola, Bakajuma. Na mbongo mke, benga Pat Art Design, okozala, satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. +1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na +243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Okomisinate, igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha-cha. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries.
Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonga ke kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisée na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Dekes Construction. Contactez biso sans serveur na Dekes Construction. Toza na ba architecte, na ba ingénieur o bazali très qualifié koleka pona kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Dekes Construction vous propose aussi ba service local, luminosité à bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Dekes Construction eza offrir ba prix moko très abordable. Opoki ko négocier yango futaka ndambo. Oh yes, sengoteur Dekes Construction. Mwana Congo mboke bongi yaka Dekes Construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Dekes Construction pambolama. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette chaîne Congo Promo, cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse. Comme vous savez que actualité Mozagi Dialobi, oui, l'ingisi vraiment, l'ingisi monde entier, l'ingisi Paris, l'ingisi Kenya, l'ingisi Batoban États-Unis, l'ingisi vraiment partout, au moment qui un comédien qui s'est transformé en fou. Bon, c'est pour cela. Dans cette émission, je dis toujours, le but de cette émission, c'est de former, c'est d'informer, mais aussi de divertir. Parce qu'on ne peut pas déclarer, c'est rendre Koloba Mamboto maîtriser. C'est pour cela, nous avons réussi un comédien, lui c'est briefé la merveille. Tantiline, c'est, je crois, plus de 3 fois déjà dans cette émission Excellence. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de cette actualité, mais aussi, il y a aussi une actualité vraiment, parce que il a un show demain déjà, partout dans le monde entier. Demain déjà, il va se produire dans Notre-Dame, je crois, dans Notre-Dame, vraiment dans Notre-Dame. Il y a ça, il va descendre à Pamba pour observer les lieux, mais il y a eu de cassures, il y a eu de blessures. Nous ne l'avons pas souhaité. Mais vu il y a succès à Zanango, il maintient vraiment Cap Naïe. Donc c'est produit comme ça, mais déjà demain la production va avoir lieu. Avec lui, nous allons passer de très beaux moments. Cette émission est réalisée par Cédric, le professeur des élèves. Je dis merci au boss de Congo Promo Télévision, lui c'est l'ingénieur Afungindu. Je dis merci à Maman Fatou Nalandre, à tous ces gens qui soutiennent positivement cette émission, et je vous dis de rester vraiment branchés dans cette émission. Briefy, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour Nabatou Talabiso, partout dans le monde, donc place surtout aux Ibiso et na air tout aux Ibiso, donc on est là. Na lingarabino mingi bino ndebatu bo salanga, bo créanga, nazala o naza, donc nazana respect ceux qui naza vraiment en face à public wana quoi. Merci. Oui, je pense que tu l'as mis briefé la merveille quand il est naté. Mais toi tu le logo là parce que tant il est bazana ba problème bango basi ba période voilà et puis bango église na bango soka na ba période atambola raté yango moni mobali nega mutaye na salon oye asala mo soin de visage mo suki yango moni mo elenge Moïse Lox on a 2 personnes différentes. Moïse Lox toza donc na 24 en fait na ville croisement 24 et avenue de Justice bana primaire maternelle en face où on a des kangamina ministère à jeunesse anti-incendie comme référence, donc Laurent Vdokine ISP, donc on est là quoi, voilà. Moïse Lox, mon ami. mais tout maintenant ma solo et pédasse moi mingi na actualité ma cassement ils ont eu moro parce que Congo Promo Télévision ils a tu as la promotion artiste déjà au salaire qui descendement forcé.
na Notre-Dame au faux production à Dialobi et on n'a pas souhaité mais il y a eu de cassure. Il y a des productions le même jour. Des productions le même jour. Donc na Notre-Dame, il y a juste des descentes nanga. Nabi Kabino Bozalaka vraiment présent dans l'actualité puis dans l'image. Je pense que ceux qui bossent dans l'image et vous allez bien côté en Ils sont pas balancés, je pense. Ah oui, bah mon a comment descente à Pamba ya Tantine et Linda. Et alors qui kakanata la comment emplacement et puis voilà ils ont la nini. Et là qui vraiment catastrophe. Donc on a aussi d'abord bah merci na ba fanatique na ngai, merci na ba sangonio surtout ya boboto ya Notre-Dame. Merci na bana nyoso ba linga Tantine Linda Kardasha. Et surtout nous partager ba douleur na bano ba zimo ba choc. Et là qui volonté na ngate. Ils ont dit à moi réalité donc imprudence mouké a dit côté à magambo ya sécurité. Donc bana bazala qui na kati ya ba classe et Tantine ye bana ba kati cours. Donc bana ba bimi débordement sali donc bana mi balé ko to ba bukani. Donc courage vraiment à ma famille donc mais basé par disposition déjà mon ngeni ne cause la production za lobby Tantine Linda je serai là donc voilà. Tantine Linda qui est en production, le groupe La Maman te libère aussi facilement. Talaka Maman Balosombo Queen Mother la reine d'Angleterre. Muta créangai nazala moko oaza ko déstresser pe bato. En fait muta bimisangai pour peut-être le nazala onaza akozala. Maman Balosombo Queen Mother. Je dis bonjour à toi mon président donc on a l'ingago trop quoi. Est-ce que ça a toujours 10%? 10 na pesa rabena chaque eloko to na zwaka panzambe. On peut ça 10 ka panzambe. Mais aussi un le pourcentage nombre de son émission peut ça à chaque fois pas maman Bali. Est-ce que tu le ça pourcentage c'est trop dire na sens ya kolobake eloko to ko sala voilà. Mon ezala di kambu tout na betap. To uti moins loin. Les gens domaine na domaine na biso surtout na carrière où nous sommes na sali pemene Mamba Losombo ça fait presque 18 ans et demi même maman na Mamba Losombo ninga zawana na bateau babimisa yi na yebite soka pesa ka pourcentage na bateau babimisa yi to basi na bango to mwana ezala sko ndeni reconnaissance ya koyeba so nazali lelo o nazali yango zo tinda yo osala bolamu na mutu wana to na bana na ito na mwasi na ito na famille na ye yango sko ngana salaka pourcentage c'est trop dire eza pourquoi exigence moko boye eza lokola obligation moko boye mais plus mingi na sala kezali reconnaissance soki nzamba pamboli ngai papa na ngai yebi na liaka na ye yebi ce qui est comme les autres melaka to ko vendre des ali un petit souci azane o aza akoza ngane piso ndeni te maza mutu mais ya lokola mbonga mwasi mbonga mobale pas mwasi ya bien mwasa koza na bala rebelle ndenge nyoso tout mais ce qui mobali a payé ne fils que 1 franc mwasa zo ngona valeur moko ko nimate donc na sens wana. Donc cela veut dire que nous avons toujours reconnaissance sur de Tindaranga malgré le succès tout na zanango ba voyage na zo sala Tantine Linda ningisi mokile et koki kolongolangai ko yeba place na outité. Donc nous avons toujours ça m'accorde merci. Mais parce que tu raison souvent parce qu'on va parler vraiment sérieusement de Tantine Linda mais de ce sujet d'actualité qui a fait bouger mon Nabuso et à YouTube je pense que c'est ton frère hein, Pomba on a vu Pomba Nakatia il y a Kalamu parce que tu es Kalamu est infecté na nini Kalamu est na maladie nini Nakati ma tout le monde Pomba là-bas on ne sait pas il est devenu fou ou bien parce que cause en a moins éclaircissement on éclaircir tous les fans de Congo Promo Télévision il est devenu fou ou bien ça qui n'aura juste une façon de faire la buzz. Merci d'abord la question. Moi je pense que so ya mbinga pour makamnanga voilà na pesi Pomba leader Mbote Belé voilà mutunanga mais ce qui n'a qu'à répondre c'est pour un respect peut-être il y a public au batala rabiso balinga rabiso surtout au babenginga mo mingi sango panzani Pomba Belé liboma au moni monde art est un monde en fait est un monde moko boto benga ngutu monde à part
Il y a une réalité dans mon boye. Au fond, tant que tu es mort sur le baquet, mouta comme les bombes, jusqu'à la boye, baptisé sur le kuta. Parce que bon, mais ça, comme on a des artistes, ils ont avancer mingi basalaka pour la peut-être à se réactualiser, à se réactiver. Ah, ça a toujours dans temps. Donc, bref, par rapport à l'Ikamba Pomba, c'est faux. Et ça faux parce que moi j'étais avec Pomba. Excusez, tout ça qui n'a eu. Ils ont baise déjà tout le monde. Mais problème ils ont pas ces années. Baise c'est bien bon, mais faut la baise ni ne koko sala. C'est ça. Ils ont un moto mususu à sepela kanayo. A moni yo na eta moko boye, surtout ba holo ya sala rapé na kata maya kalamu. Parce que maya kalamu wana ba microbe boni eza na kati ya mai wana. Igela coiffe ikote papa na Kerouan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerouan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Oye, outil place bipai na bipai bato musu bazo pepa ba toilette so baza peut-être voilà donc baza un changement de mentalité ba yebi yango te faut venir ko réactualiser ba ko rééduquer ba en fait donc ba yebi yango te bato bazo boka ba salité poubelle voilà ba microbe mai tout ba yebi yango te siko yo OK kokota na kati ya mai wana et puis na cantine ba biso ba yango tazo lia na kati loso ndeko nanga c'est bien succès kolukango bongo ça va ko réactualiser ça ma BPT ça ba fanatique nous musu pas seki musu pas comprendre que ça ne musu zongo ya solo aoki passe ninga linga la lipeta comme déranger et après ay ko yeba que ça une aventure aujourd'hui ko perdre paix ba fanatique ou ba na confiance na yo et rien que pour na yango la santé n'a pas de prix pour succès et pesa kambongo na ndenge nini tango za na succès et ko permettre yo aux ba opportunité alors tant opportunité et yaka na ba vraiment belé ou se retrouver sur za mayele succès ko lukango c'est bien mais la santé n'a pas de prix tant na zolo ba ki ko na kata ma petit ozui ma microbe moko boy okoki pe ko za malade ata bato ba ko tindela yo et après ba traiter yo mais mutambo na passe ya nani on risque pe okufi donc okoko tabe na kata mai wana okutani na mystique mon na mai là c'est un conseil que tu lances directement ah oui na ndeko na pomba okoko tabe na mai na nenga mabete en fait ngai nazalaka moto na non ma ba tout parce que bato muso bazango ba ndenge na bango voilà mais je ne pense pas pomba ozako pas yebinga très bien net vivra quoi donc bref okoko tabe na biscuit mon na kata mai ba mai wana za na esprit makambeze belé mutu musu pe boye akoko amuta mystique akoti pe na nenga idéologie okuta pe na likamoko boye okuta pe na mulangi na kati ozoki to réalité moko boye donc voilà donc bozo mona te que c'est solo parce que mu ya comédie taka mutu mbala mona kata mai ba journaliste baza wana voilà donc na bande ko atala biso donc ezaka ke base ne ba benga base mais faut tala ba base nini ya osala conseil na pesi pomba les listes peut-être ba fanatique il faut pas le faire encore hein, donc bande lango te quoi à la prochaine ko sala ngote parce que ngamo na si ba appel et belé ba confirmer na si ba on kitano no matiba tout sous calme teza lokuta voilà ça li bien té donc tout ça là ya malamu o ba lingela biso na yango ba ko continuer ko linga biso donc voilà. Mais donc là, yo personnellement, Tantilinda, Brifi, deux personnalités, deux personnes plutôt. S'il faut le dire, yo peut-être qu'il n'engage na créer base parce que tu étais Brifi. Il fallait Tantilinda ya et l'histoire baksa makambo. Il y a pas façon na yo créer buzz. Oh, il est peine à créer qui buzz na ya to créer on a déjà succès ça déjà buzz. On dans le bandingwana. Pourtant on a succès ba le belo tout moment et tout
Et déjà, ça déjà une actualité. Mais Koloba Kena créé, oui, parce que inspiration, tango yaka, surtout inspiration, ils encadrés dans le Saint-Esprit en fait. D'être moi je prie. Ils ont abattu mon sous avec inspiré dans ma cambo boye pour installer la makambo moko boye. Ninga na sala la makambo moko boye, t'as la nzambe wa sala likolo na se. Ayebitani na pesa ka makambo ninga ko fula muta tombola ye na ba niveau moko boye. Doni ba taksara bino ba kisi ba nini yo ebino goatende oza. Sina yebi on a bango te ndenge nini. Bongo de la reine ba dolipradi ba diclofenac ta soko yebe kisi te soko zapeka ali mutunu. Mutali bongo de yebe kisi ba dolipradi na yebi yango. Mais na zolo ba par rapport ke ngane na prière na yebaka pona sala longo na zapena ba discipline. Voilà. Donc voilà, na bité na za 5 koleka ba tout ba talanga ndere ba linga milaksa non. Moto na moto za na ba ningi ba principe d'ailleurs en fait. Donc je peux dire. Donc voilà, ngane na za boye nazala d'agir d'ailleurs naninga ko zala toujours une actualité nazaka artiste acteur moteur local en fait dans le baneni aza stati en fait dans le bango on peut dire que tellement ici comme moko dans la linga na fandi bo Laurent Sokoko le pétrolier na kati Angola le boss le millionnaire silencieux avant de pena le bia voilà mon petit brief frappe encore aza toujours na actualité aza toujours na makambo ba plein wana ozoto tout à l'heure je ne sais pas sur les autres et ça la bango plaisir. Donc baza sur nanga ba yafe nanga ba Jojo Mandiki mapata na mboka notre okende bo Jojo Mandiki mapata za patron prêtre baza ba fe nanga ba Daniel Massaro oso mona gombe na gombe président Asbel gombe na gombe ba mona katan baza ka fierté nanga ta bazo mona na usala makambo se pesa bango sans kisi quoi. Donc voilà, sans kisi nganga quoi. Mais on peut se dire que Brifi la merveille parce que tu jouais déjà un homme dont il est énorme de ça là et imposer style Brifi et puis ça peut m'accompagner. Est-ce que vous reconnaître en gros bien ce n'est qu'une partie à carrière tantine ligne na nenga mabete matisanga li sous koleka parce que eloko tozo sala so sala ngo bien fait matsayo mutu moko sala ka pas raté te ngana sala kango tu sais combien de personnes ngana distress to na distress aka nzambe ka mutayebi donc na sala jango pe raté te na sala jango po eza œuvre oyo nzambe apesinga et puis simbi et puis tu t'es inspiré na qui à part non azali toujours wana tantine Linde ezaki personnage ka eza personnage comme tous les personnages à Brifi à joueur normal Linda paye tout comme bagoza surpire au monde ba personnage mususu na cadre wana sans polémique sans problème donc voilà Philo Lumingo Aigle Jaune na kati ya Belgique Philo Lumingo Aigle Jaune doyo yebi ko bambote belé. Donc on est ensemble quoi. Mais toujours tout cela et puis l'autre fois Tantine a déjà sketch au salanet sketch mon talibo salakina batno benga ki nani mobikisi wado skolo makolo na eding Natalia ngona ebite ba idi ona personnellement zongo na ngamo na subi ouais yo moko to subaki mena ajineza soni ko subaka moni foko lata kata singa ya fumba na loketo sogoza ba et puis kala na sogo moni mutazo suba na ajo ba foko bambeli gorodo donc moni conseil na ko senga yo après mission yebsanga na kuzu na ko mama moko tisaka bato ba subaka mo li gorodo mona bambi yo boy masuba ko sela nango donc ezaka na nenga normal to lobaka na moni so na osala loko moko na acteur bongo na déjà jeune ye yali kama ko yeba je na osala idée na je na ye et tant que faut tourner na mobiki ici ezana ba tournage o ya bengisanga ye bazo calculer na ndenge na ye tango ngape na bengisi ye na ko linge raté te na taille na bimona mai pe ja osala micro bato ba osepela nango alors poto pesa makamuna sa na créer mbala moko na inspiration na moi c'est ndumba ayiko senga bolimi c'est pas ya Yesu siko libosa ba yeko lima sokole makolo siko sokole le makolo tellement za ndumba ko mi ko lemble mi sa makolo mo bigi c'est pas tala lobi elengi na ye na luki yango na ni ampuli na zui yango te solo kotikate ngana bina zali ndumba cheche pona nini bozali ko matsata lo bilenge zali ya tata na ngai do c'est-à-dire boma batu ya ko sakana te donc ngala za moto na kriaka moto tout ozana talent na e na lingana misape onga za nango parce que ça featuring et ce qui mission moko ba yembi on a ça ba courage encore félicitations na artiste na biso surtout ya mboka et puis ba courage encore na héritier Watanabe boss live gogane moto na tembe donc voilà quoi donc
les jaloux vont maigrir. Trop. Ces histoires. Non, et là, on va parler ça. D'après ce que Daniel Massaro, il m'a dit que Maboko Bank. Maboko Moteza Bank. Sur la banque, c'est belé. Tu as ba Ninyo yo na otanga kombote, tu as ba Ninyo yo, mais il y a cette banque mondiale. Terre Tendai. Bambote belé na peso bambote mon boss. Donc, mobala maman Rachel Fouta. Donc, merci. Donc voilà. Et ça, que œuvre featuring, on est 5 qui on a pour autant une question, on sait veut dire, on sait qui mouké, mais qu'on soubande tout tes pardon. Voilà. La ligne on soubate moni, bateau bateau la biso mona que yo soubaka, yo ça la bienté. Voilà. Mais les gens aussi se posent des questions à quand groupe. C'est l'ambiance. À quand un groupe Buffy la merveille? Parce que tu es au top, tu as les niveaux. Groupe. Mais mon gars toujours s'accrocher. On a déjà groupe. Vous avez informé de? Au long de la maman. C'est le groupe à WhatsApp. Yo lobi nini. Yo lobi na munoko zane. Obi wa comme de venir so. Yo lobi na nini. Na bi groupe. Kasenga la bi na c'est des groupes mais WhatsApp. Groupe théâtral. OK, il faut le préciser. Naza toujours na groupe la maman balo sombo. Et puis naza toujours na poste na zala quoi. Mais toi sur un peu sous sujet de très important parce que je pense que vous avez des très bonnes relations avec l'artiste héritier Watanabe. Tu es bien les cas qui sextapo et les cas qui involontairement, il a été devant la justice aussi a fait son travail. Il est à la maison. Je pense que Mambozo qui est déjà bien, s'il faut dire quelque chose par rapport à la situation, les cas qui sont là, qui tu belé, la biso bien, qui est très inquiet. C'est parfait dans mon kit. D'abord, il faut y voilà. Quand c'est la pété, na malade, na malédicton, en fait, na pas si moninga. Na mona ba musicien tango na pesimbote d'abord na Charlie V de loin nongi de pays to kutanité tenga zaki malade. Na ba musicien bazole la vie de loin na natali boy na natali poison batikala jamais ko sala chantage na kombo na ye na ndenge ya maladie na ye bazali toujours ba passe mais soupe abondela kana nenga sona mso abondela na ebité donc passe ya moningi za le sengote ya bato moko boy et surtout so bozali ministère moko comment ko diko ko lekoseka moninga na yo na ndenge moko boye ezaka malamu te donc tant na lo babozo comprendre que wata na ba problème mais ça na bato ba fingaki mais ça na bato ba saki ba na ndenge moko boye lem su pona BSP lem su pona ndenge moko boye mais na ndenge normal ya conseil normal tout ça la rangote tout ça la uni to gloire à Dieu tellement pas za toto ya tembe moto na tembe tout ce qui va sur petit de bateau balaxi face à face que boza muita envers hier là mususu mabeza oui mais là mususu mo ka vanda tala lobi bateau na zana bongo bien metala ndengelo basali boza sona relation bien famille hérité bon c'est plan na yo donc toza ba congolais to tolérer ma pété mais toza la mingi na bolingo ça fait aussi bien voilà. Ça fait aussi du bien, je pense que vous tous qui suivez cette émission avec Congo une attention soutenue, toujours Congo Promo, excellence, donc Scotty Kaba, frappe. Mais Brifi, tout maintenant les solos il y a théâtre les lots, parce que les lots théâtre, on a essayé un peu de réfléchir avec les gens qui m'entourent là, je vois Abed Impact, je suis Bouchiri. Les lots tout le monde a sonné avec un groupe Nakala, un groupe qui tenait vraiment. Apparemment, Mambango et Zimo recule. C'est plus Banzonzing, c'est plus de trucs. Oh, ils ont les câbles internet, les Zimo en vol. Voilà. Et Zimo en vol. Tu évites beaucoup ko pesa énergie mingi na loko eza na mingi eza internet pour beaucoup de chaîne na bino bien bobo lembi sinano habite si évaluation on a aurais plus toi on a moi raison on a ba groupe qui tenait vraiment et tikali sou moi mingi ti problème ezali ba groupe ezaki ndengwana mais ce ko risquer cause la bongo beaucoup za la local tu sais quoi lelo non plus quoi exemple tant on a bêti le sac kangi monde ti lelo ba vidéo ko sala manango je te jure obi mapé au sali na makambo mais peut-être le sali le qui na pexi ils ont vraiment peut-être un mois mais le sako ils a œuvre au papa chéral bara œuvre étical on se comprend le sako za œuvre oyo makambo na zolo ba tellement za ko édifier bato et c'est que ça bato ils ont fait
komisa moto na place moko boye bagité meta na bilo sako pongia bonzemba loboko na kaleso iza ko encourager moto mo bazana possibilité mazo dingo bala tabi fona bala tantine linda lo sako mumbo minzo kazaka mopimite pour nzoko za nyama monene ko kabola ngonenge ozomona okoli yango yo mokote Congo ezali mboka monene ya biso na soba congolais eza bien privé ya moto te donc nalobaka makambo ozo na bandiko décortiquer yango okomona nazonga na sens makambo nazoloba yango ekosilaka te balosako o na loba eza babiloko o na mikoleko ya ekokoma lokola ba slogan bukanga émission o makambo nazoloba au motango quand peut les raïs na propagande naie je crois je ne sais pas ce que nini balobaka mokumbi maki aswana kate zaki slogan ndelo sako parmi balosako na loba etikala yana mutu na mutu bazwaka libosa mbongo mosanto azate effectivement libosa mbongo mosanto azate confiance na mbongo ko pesa n'importe qui te voilà donc bref eza que ba groupe eza nango mais la plupart ba groupe eza nango na Congo mingi eza local et ce qu'on a na ba chaîne na biso ba télé internet eza na vitesse et puis vitesse à lelo quand tu as un téléphone moko boye ba Sony Ericsson ya Koni bozana ba Sendo bozana ba Telecel mais lelo tozana ba téléphone mosusu ozo permettre avec ba application on tout comprendre vitesse wana siko on sala ke ba to ba se révolter moto nyoso to lingi azala à la page à se retrouver dès ya ba réalité mosusu o elegana ba groupe o ba président bazalaka parce que la réalité pesali nakolo bateke place ngana zali mabezangi sauf que nakolo bonde na télé té ozomona po yo yebi reconnaissance pe faza la patience pe faza la mingi nde baso bebisa musalongo baza pressé ele la lika mbala moko il faut épuiser d'abord expérience moko boye babimisa yo pour s'envoler kitoko. On peut se dire que toi tu es toujours passionné azalaka oui dans ça toujours mais nakolo bateke naza nengane soki ndenge nini naza convaincu jusque là dans la groupe naza pe prêter dans la groupe donc nzambe mutaza ko orienter biso mutayi bi ko yasima et puis babi faire boya ne poto par rapport à collègue nous soki na ba on peut poto boya poto c'est trop dire on les a bargué ya bato ba bon na boya poto non to bato ba boya ba ningo bazana poto ba jaloux est-ce que comprendre nga le même bateau wana soko lobina kende poto brisquement akolaka mutu te azomona ka mutu ko yebisa ndire a freiner voilà soko soki bo na esprit te baningo bakeli boso na yo yo na complexe na bango ko mona bango lokola ba diversaire na yo non donc ngana boya poto te mais ko kende poto pa na ngande za siko te pas si dété parce que tu roules carrosse non carrosse c'est rien na poto kuto ko kende pe boyebi na kara danger ezaka ke likambo temps et ya likambo objectif mutaza nango et ya likambo mutaza na makambo zo sala so na bina kende poto na okenanga poto nanga moko ke cimetière na ndenge nini cimetière na monde moko nyoso na poto balala na yebisio Hans Luzolo, les fantomas de théâtre, mon ami n'a pas essayé de m'encourager trop. Je ne lâcherai jamais. Je te jure, d'abord il y a Makambouana, Hans Luzolo, les artistes, à ça la capé fort, la vidéo n'est pas talama. Son ne tinga na boy Hans Luzolo na mutema be. Rien que n'engue de gaza master nanga. Je te jure. Hans Saibi qui est briefé, Nadabi qui est Hans. On se parle bien. Mais ce qui nous donne c'est le il faut encourager. Et Zali Kambo, il y a Koyeba et Loko Zosala. Ba parvenir pe bazali na domaine na Moussana Biso. Az artiste était ayana yebe simba ke poto. Voilà, on a raison. Ba mona rega le musu na vidéo mo kazo lela. Aya bono mama. Donc, voilà, je vais bien. A boule mer moga dayakala, tu m'as pas tali pecho azole la bien. Momi nanga kota zo compliqué nga, tona nanga na nzele te abengi peta sa nini ake. Siko sangue panzani, ale kana filme moko bo. Tini mutu musu super no sa tête sa nini ako sala. En fait, la réalité c'est bien. Déjà cimetière te poto bon, poto ngope na yango ranano. Na moni bozo tulanga ma poto mingi.
na ya mon Canada mais fallait na ya le 23 mars na Canada na invitation Alex Lumina pour un spectacle na Ottawa na Canada. Invitation et avant 6 jours de spectacle. Mondelo a pu visiter. Non, impossible. Ils ont déjà et mais ils ont qui l'arrêta mais qu'on voyager zaka bato basala kangana zaka reconnaissant koloba. Merci na Laurence Okoko les pétroliers. Merci encore na bolingonyo surtout. Il y a Jojo Mandiki mapata na kobosa na te. Ngana sana ba fena ngana bosa na kabato ngana za parmi les artistes ba za bengrate ba tous pepele ya metolo. Azaka na Londres bana mama Emily Nzemba. Pour ba yemba tous pepele ya metolo banda sila kate ba fena ngana tous pepele ya metolo na bosa na kabango te. Yaniki mawanika ba yaniki monimambo na PC bambote bele anti-terror. Ya Claude Shepa na peso ba mote belé mon grand frère yalo balanga tu fais la fierté de ta famille ya Claude Shepa merci encore na yo et na pesi mote na Mireille di Kempf yo na kobosa na bola mote Mireille di Kempf ya papa Marquis Twengi na kata Paris merci encore na Mireille di Kempf nde bolinga nga trop ser na nga makopa de moi ainsi que Bana Brazzaville bozelanga le 27 novembre na kata Brazzaville pour un tournoi ya munene na Brazza boko sepela bana ya Goma bozelanga na zoya na Goma mikolo to saka ba plein donc bana Goma bozelanga ikisangani bozelanga papa yewa oso ba mote belé on est ensemble bato balingi ba publicité balingi ba lobelela bango mon numéro c'est plus 243 89 633 0667 et ça là bien donc on a lingi bino mingi filo lo mingo avec les jeunes bambote belé et Irène de Domo bambote ya Miriam de Domo bambote belé ainsi que bato balinga brief sur le mabe bolimbisi quoi donc on est ensemble donc bato ba retenir kake ba s'abonner na chaîne YouTube Nangali donc Kardasha TV toujours continuer ko pesa mbaka baza toujours na confiance na biso et puis makamba pomba leader boy ba kezana ngoya lokuta izaka base ndenge ya mona maya créer mais bodi ba base ni ko sala mai OK ko kota voilà santé voilà et voilà na salon Moïse Lox so bozamo image ça nga bien et bon comprendre place ni na zaye mo yo wana Moïse Lox un bon tonton voilà hein azo kipe hein donc voilà c'est l'ambiance qui me pousse donc en fait tout ça awa batubaya ramotro on est ensemble donc voilà merci Nabinos Congo promo afingindo oh et bon on a ça émission yalité nani oh ça émission ah nani Yves yalité oui pas il travaille à l'Oabiso malwa ya Yves tig influence donc abula Congo promo ya ayi babilo na ngai soki za boss na bino boss futanga ba droit d'auteur na lo ba ko te da babilo na nga minga tsaka bon je pense que ça rapport peut-être ba fanatique na nga ba mon aparté na bango merci na cameraman premier fana mon cameraman aza vilain ti a bangera sina fingi donc à Bogar donc le professeur donc voilà merci d'abord Nayo ainsi que non, on a tout dit, sauf qu'on te remercie parce qu'à chaque fois qu'il y ait une actualité aux photos tout avec moi niveau mon émission, tu aurais toujours contacté parce que tu es bien ngoloba et tu es ah ma finga batezate non on a l'émission finga baté tala malongo ça peut succès mais ça succès ça ba loba comme référence on est fier na finga abatu yem dalega na émission on le pango na ko to fier na ndoki azalaka donc comme on a succès mais il y a eloko nini comme référence il y a ba injire ngana zana famille nga ba sœur na ngai Jackie Luindula ba totala ngai ba komona ngana zo finga te sœur na nga Claudine Asemila double nationalité ba mbote belé faraison dila ba komona ngana ba bêtise te donc voilà puis je suis responsable donc to golinga ba bêtise wana te OK merci beaucoup ba mbote belé na ba tout ba donc en fait boy ba ga na linga rabino trop quoi OK merci quant à moi je dis merci à tous ces gens qui ont suivi cette émission avec une attention soutenue c'est Cédric le professeur des élèves qui a réalisé cette émission je dis merci à lui-même, l'ingénieur Raf Ngindou, depuis Dallas. Donc, Congo Promo Vitesse, Congo Promo Marambo toujours. Abonnez-vous massivement sur Congo Promo Télévision. Et cette émission Excellence, donc soutenez plutôt. Donc, notre numéro est là. Veuillez nous contacter au Bolinto Sala Salabino, publicité. Nazoya Brazza Nina Okemba, la fille spéciale. Nazoya Brazza, Kerle Kalou, le manager. Nazoya Brazza, Nabukango. Voilà. Tobago buka mais pour bosser que buka na te na nenga ya langage ba kinois bon mon a plein pina beaucoup comprendre et puis ton ça va bien merci. OK merci donc
revoir. Bonne suite du programme sur Congo Promo Télévision. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, la bande vidéo, CPLA TV, Décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout, ya Kinshasa, ma chaîne tout, ya Congo, ma chaîne belle bouquet na pour tout est sur les nyonso, ma clip, tant aux autres ma bonne. Donc ma information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.